Makambu likolo makambu nini Mama Top asali eloko nini ekomeli Mama Top après audio ya badada tomona ki ba audio ebimaki na internet Dada Davina Palmiche. Alors Dada international aza mwana ya Mama Top tomona Dada na Belard tomona pe Mama Top na Belard. Alors Dada ka ndenga za wana ba yebi Dada te azaka mwana ya Mama Top Mama Top wato Top libenda kilo biso soto yebi Mama Top aza actrice comédien ya mboka na biso. Alors Dada pe aza mwana na ye Dada pe azaka comédien ya mboka na biso. Sikoyo eloko nini oyo komeli Mama Top après ba audio oyo après ba makambu nyonso oyo eleki na réseaux sociaux. En tout cas Mama Top a fingami pour rien. Mama Top vraiment a fingami pour rien pour na makambu oyo. Ya pasi eza nini bandeko na ngai. D'abord mbote na bandeko nyonso o balandaka biso. Mbote na batu nyonso o balanda Irsil Botelo TV kande to yebisaka bino so eza mbala liboso. Au tomber na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sa malamu mingi. Vraiment bienvenue na bandeko nyonso o ba kotimba liboso ba o ba s'abonner ba o ba commenter. En tout cas bienvenue na bino pe ba o ba partager ba o ba aimer vidéo boye malamu na chaîne na biso. Awa na chaîne na biso vraiment to finga na biso te chaîne oyo to yaka na biso te ko exposer ba vie ya bato soki ndenge nini. En tout cas to sala ba analyse na biso concernant makambu nyonso o elekaka ya ba comédien ou pas to sala ka vraiment ba analyse na biso na kimia nyonso. Awa to linga na biso ba rando te po eza chaîne ya barando te. D'abord merci na bandeko nyonso o bazo sala biso ba remarque en tout cas bandeko oyo bokomela biso bandeko oyo bo sala biso ba remarque nzambe ya lola apambola bino pona ba remarque na bino nyonso oyo bo sala biso. Toye na lisolo ya Mama Top na Dada na lisolo ya Mama Top pona makambu nyonso oyo eleki na internet concernant ba audio. Mutumoko te aolobake ayoka ki ba audio te, mutumoko te aolobake ayebite ce qui se passe. Alors pour moi rappel na bandeko oyo peut-être ba yoka kite na bandeko oyo ba yebite eloko nini eza ko se passer na mboka na biso na monde ya ba comédien. Alors audio moko ebimaki na audio wana toyoka ki Dada na audio wana toyoka ki Palmiche na audio wana toyoka ki Davina. Pona bandeko bayoka ki audio na ba ko témoigner en tout cas Dada international malgré ataki liloba mais moi na batu penza alobaki na ye ebelete alobaki na ye ebelete pona sila banene ka kondima oyokaka moete en tout cas alobaki na ye ebelete abimisa ki na ye maloba ebelete on dira zaki na ba réserve on dira yebaki kaka ke ba audio ekobima nango. Ce qui tozongi na ka ya Palmiche toyoka ki Palmiche nde mingi mutazaki koloba vraiment donc yenda zaki muto a train c'est mère de trouble nde ezalaki wana po baninga nyonso penza malgré Davina lobaki mais balobaki penza lokola ndenge o Palmiche alobaki te. Alors lelo Mama Top amemi na eka ngambu Mama Top amemi ekulusu Mama Top afingami pourquoi parce que mwana na yende azalaki pe wana mwana na yepe alobaki mwana na yepe alobaki na bakombo oyo ebimaki parmi batoyo batongaki sila. Mais bandeko nanga eloko ezoka musanga eza nini? Lelo batu ba oya balobi Mama Top batu ba koya ba fingi Mama Top batu ba koya ba ofinga Mama Top. Est-ce que Mama Top nde atindaki Dada akende kotanga kombo sila? Est-ce que Mama Top nde amemaki Dada ebise place bokei bolo bakutu boye bolo bakutu boye bolo bakutu boye? En tout cas, bien sûr, nde baloba soki mwana sali mabe wana ezongela kaka mama pasi ezongela kaka mama mais total rape bablo msusu o to salaka. Dada ye moko aza comédienne, Mama Top ye moko pa aza comédienne. Sikoyo, soki Mama Top delikambo bimi pona Dada directement boko s'attaquer na Mama Top, est-ce que Mama Top ayebaki yango? Tangu bango bazaki na kata mutuka. Tangu bango bazaki na kata mutuka ke bazo bima eske Mama Top ayebisaki bango ke obokoloba te to tika kombria ka ba star na biso to luka to pesa Mama Top passe na mutema pona to zwani. Lelo to monda na biso monda ba comédien ko na nka ba rando na ba rando ko na ngo bongo ba comédien ba yoka na bango te. Donc c'est normal so mi bale misato ba kutana batangi kombo mutu eza na ngo normal pa ba yoka na bango te.
bayokanaka yokanaka na bango te toyebi bacomédien bayokanaka yokanaka te ezaka o koto guerre na oyo o koto kuna o balobanaka te o koto yebi makambo wana nyonso. Alors pourquoi tokoya kolatisa ye ekulusu moko boye, pourquoi tokoya komemisa ye lokwa ngambu lokwa memi ngambu mo boye ya makasi eza nango bongo na asiri na sala ke mission mo dernièrement na yebisaki bino soki ba mishu pe bazana balinda so batongaka boyeba te so batongaka est-ce que bino boyeba ke batongaka to so batongaka ba yebisa bino ke tala biso ku totangaki komba mutu be tolobaki komba mutu boye ba oloba te soki ba odia ba davine bimaki te mais mutu moko pe talinga yeba ke ba davina wana ba dada o batongaki sila mutu alinga yeba te to yebi yango po ba audio ebimaki. Ce qui bimaki te mutalinga ye balinga zala te. Alors boti ko kota mama top na makambo. Oh mama top a fingami pour rien. Mama top wato anga na fingani. Nani de mona mama top a leki na émission abandi ko sala, ko lobela batu, ko finga batu, ko chrétien batu. Mama top jamais ya liboso biso bandu finga biso. Mama top jamais sala analyse mo bwende ba bande ko na biso ba sala analyse ba bimele pena bwe mama o moni ndenge ni pona intel alobaka te. Apa ba makambo toyoka kake mama top na mama Teresa bayoka na raté mais so bayoka na raté zakaka pona wera nde to mona wera na jibe nde lope koma belvi kanti na sila bisalu ya wera na jibe kutu sava pa wera na jibe mo bakuta na basololi mais belvi kanti na sila bakuta na raté basolola te bakokuta na pe babetani bakara. Et ça même mato comme moi na mama étoile nani mama na biso mama Teresa na mama top wato mutam tavana na coin na e mais kalabazaka ba pire kalabazaka vraiment ba proche mais lelo ba koma mutu na coin na e pourquoi ba koma mutu na coin na e po monde ba ya ba comédien ezana mambebele monde ba comédien koma ka lelo problème lobby problème lelo problème lobby problème lelo problème lobby problème et a malamu mingité. To fingi mama top na mona na ba commentaire ya dada otsa vidéo na TikTok ba toazo ya commenter kana komba mama top. Est-ce que mama top muta poster vidéo to dada muta poster vidéo ekulusu bo memisa mama top a memaka ekulusu ka ya pamba na muto akana ka finga mama top te bokomi ko finga mama top dada moni makambo misi o ngambo lukeli mama top. Babota mwana babota motema mwana te. Mama top abota ki dada me abota ki motema ya dada te. Abota ki dada me abota ki motema ya dada te. Mama top ko laksa dada te kendengo kebo sala bo ndengo kebo loba te. Dada za grande fille dada za mwana mkiete. Dada za mwasi mukolo esika katambola nina mama na ye makambo akenda kosala ayebisaka mama na ye te. Alors aza mukolo mama tapa komaka bokomaka kolukela ba problème to mona na makamba fe rigole uta koleka a mama nganya sala na ikaka video po akumisa na fe alaksa na ye esika nini o ya telemela me batu bayaka bufinga kai. Est-ce que ti boyo finga mama top na audio wana boyo ki voit mama top ti bo commenter bo finga mama top na est-ce que na audio wana mutayo ki voit mama top azali boyo ki mama top atie liloba na ba audio wana siko pourquoi boyo finga mutu oyo atie na liloba te mutu o kombo na ye eza même pas na kati boyo finga e pourquoi bande ko bosala makambo na soni te ngalo ba toujours to sala makambo te kana kifana kwiti mobo kifana tisme moko comme oza fan tika na saka makambo bwe pona za fan to linga ming ko sala makambo na kifanatisme te. Ce que Monique au pesa conseil bande ko nanga to aimer na vidéo la famille to aimer vidéo en tout cas so pesa mbala no liboso au s'abonner, au commenter, au liker, surtout ming ba partage na bino nde o sa malamu mingi nde ko o koti kende ka place ba komi partager kende ka place ba komi share au fini ka wana soko ko partager na WhatsApp na yo kaka soko ko tia na stati yo kaka soko ko partager na ba Facebook yo kaka soko ko tindela pe ba ninga batala yo kaka. En tout cas bo partager et au sala malamu mingi po Congo na biso wana ba Congolais en tout cas to lingi to leki sa ba Congolais comme penza to leki mungwa to leki dose. Mutu na muta mema masumu na ndenge na ye. Mutu na muta osibir ba problème na ndenge na ye. Dada osibir o asala ki na ndenge na ye.
Sko toko ya koti yango mama top na kati te po mama top na kati azate. Eza dada nde mutasali makam na ndenge. Sko pourquoi to ya koti kombo mama top na kati? Pourquoi toko ya kofinga mama top nde to finga ye nde to loba na ndenge nini? O biso to salango. E ali sumu o ye moko amemi. Eza pasi o dada ye moko amemaki. Lelo bato baye ba fingi mama top. Lelo to omona kutu bato ba finga même na Belvi Kandi. Ba finga même na Belvi Kandi. Pona kaba audio. Belvi Kandi finga mi. On dirait ye mutu pena tindaki. On dirait voix na ezaki na kati. On dirait ye penza bakise maloba. Bandeko toza la série. Toza la série. Tala toti ko tambola na bakomba bat na munoko. Ezara malamu te. To pesa conseil na bango batambole na kombo mutu na munoko. Mais toti ko lata lisumu wana yotanga kombo mutu o azalaki na ete. Toti ko lata lisumu. Toti ka kokota mutu azalaki na ye wana te kwa mazaka mama na ye aleto eto fingi mama top. Sko bon ba o sko ba mama bango sko ba joua théâtre te bo finga pe bango. Lelo to ye ko finga mama top boye bo fingi mama top po ani boyebi ye. Po boyebi ke mama top aza mama dada, po boyebi ke dada jouaka, po boyebi ke mama top pas jouaka. Yango lelo boye bo fingi mama top. Eza bien te. Eza bien te. Dada a kwa sime oya salaki. Mais mama top a kwa sima ngote po aza innocente. Dada faut assumer pas sinaye. Faut assumer makambo oya salaki. Mais mama top a kwa sima ngo comment? Mama top aza innocente na makambo nyonso. Mama top ayebite na mutu na makolo ayebi yango te. Metango bo finga ye esa malamu te. Ils ont respecté. Tant que finga mama top esa malamu te. En tout cas, biso tolinga buzo bate, tolinga baventir te. Toloba makambo o eza na nzela. Tukambo to mona ke te eke mabe tolobi eke malamu tolobi. Neti na otala na oyoka pasi so na moni bato lelo ba fingi mama top. So na moni bato lelo ba commenter ba lobi buzo ba pona mama top. Na oyoka pasi po mama top te mtasala video. To mona benjir bo finga, to mona oui, to kota ngote to luba pete. Basala ki mabe ba o mérité o eleka na internet. Mais to tika ko finga ba innocente. To tika ko finga Belvi Kandi aza innocente. To tika ko finga mama top aza innocente. Ayebe loko te. Ayebe loko te. Ekulusuka oya o mema. Po aboteka nani. Po abote dada. Ekulusu oya komima. Ekulusu o batulo bo memisa ye. Ekulusu o bo chaina mapeka. Kofinga nyoso o bo finga mama top. Bo rappeler comment za munene. Ndeti ngani na za boso mutalobi na nga ta munene ta ye kuna munene. Ezaka o rappeler nga ke na za munene. Ezaka rappel. Ndeti kota ma top a munene. Metan bo finga ta ye kuna munene salté. Bo rappeler kaka za munene. Bo rappeler ye. Ami ye bibli bo kasi bo finga ye munene salté ma top ye mo ebite kaza munene. Ayebi ka munene. Tenga kota na lusha sokola. Akota ye moko. Asokola ye moko. Comme asokola ye moko ami ye binzoto na ye. Ayebi ke agayar. Oti ko finga ye la famille. Epe sa propreté. Esa malamu mingi te. Kotala mutu asaya likambo mutu mususu. Kotala mutu asumbi na nzela mutu mususu. Ale bolibo zongo bo pakolongo mutu mususu. Eza malamu te. Eza malamu te la famille. To ye koloza la respect. Nga loba toujours ba star mboka na biso quelque soit ba défaut na bango. Quelque soit ba mabe na bango. Mais to ye baka ko respecter bango. Po ba osala makamo bo o esala biso bien. Ba osala makamo bo ozo tombola ozo s'appelle okumu pe ya mboka na biso. Alors to ye ba ko féliciter bango. Ata mabe ye. Ata star no afingi. Ata star no asali oso kindenge nini. Oko abandonné te. Otika ete. Malgré luko défendre. Malgré luko loba. Mais
ezaka retard mais obwaka ite poza star na yo bobimisa mama top na makambo la famille bobimisa mama top na makambo oyo dada aza mwana mama top mais aza mama top ye moko te ndenge dada azokanisa mama top azokanisa bongo te ndenge dada lataka mama top lataka bongo te ndenge dada liaka mama top liaka do eza différent baza deux personnes différents eza mama nde apesi vie na mwana aboti mwana soki mwana ke tonga ya mama eza nini na kati bino bozo finga mama top kayebi kopesa mwana éducation te boa sûr que mama top apesa dada éducation te et puis boa sûr que dada aza mal éduqué à part ba audio e bimi ya sila ba otonga sila nani so amona dada telemisa na nzela fingi nani ayoka dada finga ye à part vraiment ba audio oyo à part makambo to yokeleka na internet nani amona dada finga ye alors bande koto tika ezo sa malamu te esa mabe makasi na ye mu mama top place aza ezo lekela ye kotala ke asali eloko moko te kotala ke eza mwana nde mutaluki ba problème mais yenda finga mi pona yango ya malamu te bande koto kitsa no mutema to kitsa pe no température to kita ka température ezalaka toujours na C température ezalaka na C la famille toko zalaka te na kanda wana toyeka comme eza kanda toyeka to bandi ko loba comme eza kanda toyeka to bandi ko finga ya malamu te en tout cas to changer mama topangani azana asali na eloko te azana eka mama o abota ki dada ye moko na makambu na ye dada ye moko na ekiri na ye esika bakenda omemela ngambu eza ye na ekiri na ye esika bango bakenda omemela ngambu eza mama top azaki te ba Belgique quand nyonso bokotia bazalaki na bango te problème aneza bango monde ba memi ngambu na ndenge na bango monde basumbi na nganda na ndenge na bango alors bazo mériter bango bazo mériter wana totika kombo ya mama top na munoko na biso totika kokote na ba problème totika surtout ko finga Belgique quand la patronne en tout cas totika e ya malamu mingi te e sala mabe ezo honorer mboka na biso te ezo honorer te en tout cas merci na bandeko nyonso o balanda Xi Botelo TV wana tokomi na suka ya émission na biso en tout cas toyaki kaka koyebisa na bandeko oyo bazo finga ka mama na biso top wato batika ko finga ye po aza na problème ata mukiete donc aza ta na problème moko te aza ta na likambo moko te po ye atinda ki dada te akende koloba oyo alobaki alors totika ye kimia totika mama top kimia mutacha acha ye na kakate botika ko finga ye esa malamu te po babotaka mwana ba botaka motema te bandeko na nga so ezambala no ya liboso vraiment otombe na Xi Botelo TV quand tu ebisa bino ceux qui ezambala no ya liboso o s'abonner o commenter o liker o partager ba vidéo na biso et o sala malamu mi donc tomeka ko partager vidéo oyo et ko sala bien pona ko stopper na bandeko oyo balingi ba salir mama top pona ko stopper na bandeko oyo bazo finga mama top pona ko stopper bandeko pona ka ko stopper bandeko ebele o bazolo ba mabe pona mama top. Merci beaucoup la famille wana tokutani mbalasima à la prochaine occasion. Ba j'aime na biso to bosana te to bosana ba partage te. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Merci, bisous, bye.